Salut et bienvenue sur notre mission Faits sociaux. La chaîne est Kitoko. Mosakoli chaque vidéo. Continuez d'abonner-vous massivement sur notre chaîne. C'est bien moi, la rose de carte pilar, le bulldozer de la presse. Toujours dans ma solo, il y a Kilelo. Babi, Nebsaki Bino, Nakata chaîne Nebiso, Mosakoli chaque TV, Bozwaka, Mise ya bien, ma solo ya Kitoko, analyse ya Kitoko, net lelo. En tout cas, mesdames et messieurs, là où vous êtes, téléphone Nabiso est ouverte. Boko kobe Nabiso, wapi o bozali, mboka nini o bozali, numéro Nabiso est affiché, plus 244 937 22 58 24. Plus 244 937 22 58 24. Et ça, on a numéro, ils ont affiché. En tout cas, appelez-nous votre message. Le téléphone est ouvert pour nous capé. Au niveau de la mission, autopé analyse auto ça lelo. Na olinga mingi avant que da banda. Tobeta moi lisola mukina meka rola musa. Ba vrai fo balinga carte pilar. Tote koleka na makambo ya minene ote okoya na ngambo ya ba comédien ba c'est comédien wapo ote okufela moko ya comédien tope moko ya baoba na kombo ya Mirayesa. Maman Mirayesa atika biso awa na mboka ya Angola Luanda. En tout cas Cornaye en tout que son nom me repose en paix parce que Cornaye to compagnie Kiango jusqu'à la fin ndenge kendaki pe Congo bakunda ke vraiment l'honneur oyo bana ko mérité parce que a sali trop na monde na biso na monde artistique pe na ndenge ya un monde entier a sali vraiment trop yango mérita ki ko kundama lolenge ya kundama ki malgré ça na yebi ke bato bakendaki Congo bazongi ya kopanzana mais on a tout le belango après parce que ça vraiment important. Lelo nino carte pilar même biso na plateau na biso ya lelo na émission na biso ya Faits sociaux. En tout cas mesdames et messieurs, prêtez l'oreille boyoka biso to solola carte pilar linga ko solola linga ko solola to meka ko dialoguer non par rapport à sujet oyo ezana biso. Koko fa maman Mirayesa en tout cas et peut ça qui batunyo to panique na monde entier et mutunyo surtout aluka ki amona nani oyo abomaki abomisaki Mirayesa. To mobile yango azaki nani azandenge nini auta wapi azanani. Nena fe bino carte pilar azaka mutako tambola yoko tango babi kombo elandaka mutu. Tango yoka carte pilar bulldozer ki na ro chimola kaka. Donc, na timoliti na suka to comprendre. Mobalango nani. En tout cas, nous demandons à nos réalisateurs, télévision un peu à ma vidéo, moi, qui a vidéo, Krewana, Tomona, Mobali, ya Mirayesa, avant que Toko ta vraiment dans l'isolo, parce que l'isolo, elle est là, et dans l'isolo, ya Mobali, ya Mirayesa, le lenge ni, on se comporta qui avec Bisso Presse. Merci. La résidence on nous pas fait nada. Donc, il y a un mobile à Mirayesa, les lois et mon ami, il y a une chambre, il y a une chambre, il y a découvrir le logo, ni ne veut se passer. Donc, vous comprenez comment pour César inondé, quartier Tondi. La résidence de Mirayesa, nous sommes là. Ouais, là c'est comment on la chambre est ça. Bien moi pour moi ni ba porte vraiment le dans mon colo ba sur la porte ya Mirayesa. La chambre là.
Non, mesdames et messieurs, vous comprenez le niveau d'inondation. La famille mobile, la famille Mwasi Banda. Donc, complication de plein makasi. Complication de makasi. Complication de makasi, mesdames et messieurs, vous comprenez. Les locaux de Togo, les Cameroun, les Nisa, on est gagné des Salama. Porte à moi, Babuki Kadena. Tous les Africains mobile, il y a mon corps pour la porte. Restez branchés en tout cas. On va aller à la Fongoli Porte. On va aller à la Fongoli Porte. On va aller à la Fongoli Porte. Mama collection le rôle longi nanga to yero zonga be pamba na bonde na komba Yesu toi tu pili pour la mort de les gens face à Islam. Président Amir Aïssa CPI moi na maman Antoinette là où sorti Kabiso ça fait déjà presque un mois et demi le lot de ko découvrir de ko luka to yeba ça même mobali ba mona la quitté pendant tout ce temps mais lelo bango nyonso ba monani mais mobali yemo ba monani donc yo quand to yo ka fait to comprendre Kota na yo. Kota no papa. Papa moi ka kota. C'est normal. Papa kota dans la lèvre. Et là m'a bezati. Et là m'a bezati. Ndeko. Et là m'a bezati. Au moins côté de la move bango. Adam ta théâtre. Mire ana artiste. So kontanyi na kato ko. Non ndeza boyeti, ndeza ka boy. Tala kotoyo. Par contre, pour la fenêtre, tu as pour la lumière. Uma coisa que é certa. Eu parece que desde o princípio, quando nós tivemos il y a grande CQI déjà. Autre temps, il y a normal, il y a simple. Il y a simple pensa. A roupa é para esposa. Ele só vai tirar a roupa dele. Il y a un peu de temps, il y a mesdames et messieurs, vous comprenez, tant que qui parle dans le portugais, ah ouais. Eh, pas fongola. Oh, mettons des images dans normal. Et dans normal. Manga. Moi ba mandement na o yango ebongi kinangai. Falou comigo, papai é para. Moi ba commandement na o. Les jours à suka to kabona bien. Nazobisa yo. Omani ba commandement na bando commande atekate. Asala boete. Yango bomile kinangai. Ba funga la fenêtre bin ba fêcher la envoyer dans bilili. Nengam na tinda za bilili. Ça va maman. Mais les derniers jours. Même nangai. Mesdames et messieurs, vous comprenez, ma niveau est là, en tout cas grave, il y a grave. Donc vous comprenez comment la famille Amira est vraiment émotionnée, on perd Baoba, on perd Oya qui cher pour la bango. Essa roupa é prato que essa roupa tu sequer otali oya yo mwana na gudu na bengi se ayete lipasa na mwana musala na yo yenda lingali ba makambo bi Olha. Não, essa aqui não vai levar. Não, esse vai ficar. Já, está metade. Vê o que é dele, ele vai descansar toda da senhora. Isso também? Não. É só o pai dele, foi o fora. Isso que vai ser. Deveria despejar no chão. Não, Mama na uzongi sana ngana. Porque não é. Vou voltar na praia. Mano. Essa mamãe. Essa mamãe não vai comer desse, mano. Mano.
Mwasa matata yaya, mwasa matata bana, na masisi matata nyoto mama, mama, mana batu baina mako finga, batu baina mako chola mwana, yes, mama. Mama, yes, I come and go, yes, Pronto, essa baiana pode voltar aí. Não faz mal. Não faz mal. Yes, mama. Yes, nakopena ata kologolo mutapesa yenga ngo bijou na voyage ki Bon mama, eza na ngopelo kote okoboswa na wa. eza bene isanga pasta na ina na kitambala nakopena ata kolo nango Mami soka ba version banda ebele. Ndeko kwa mwasa sawa na zolo ba trop. papa okipende afike maesa bana bomba kenango bana basi bena bayebo mfuka biso tokufeli pena ya ndeko na biso monene bayebo mfuka biso mama baya oswana bango bamema Motika kena charge. Ouais, de retour sur notre émission Faits sociaux. Mesdames et messieurs, Yohana Blanchard Mwanga. En tout cas, bon continuer tout ça pour ça m'appelle Nebino. Bon ben abiso mingi mingi na WhatsApp s'il vous plaît parce que appel normal, le web réseau de Afrique comment ils alaka. Et puis ça moi pas si par rapport en tout cas dans moi déjà un message m'a dit au quota. Ouais, salut carte. OK, merci salut. Au commis comboté ezana s'il vous plaît. Bon comme araba combo pour ça la biso bien s'il vous plaît. En tout cas bon commentaire on tient un message. Comme la biso combo na yo, comme la biso place aux ali et puis il y a biso nino yo lingi par rapport à sujet autre dans l'angle. Ouais, numéro de Zawana plus 244 937 22 58 24 plus 244 937 22 58 24. Appelez-nous sur WhatsApp, message Nabino. En tout cas, vous la pardon, on répond le message après. Tout sur le nom ok. En tout cas, ceux dans la Xibino Lelo, photo, topé longi, ya Blanchard Mwanga. Par rapport à sujet autre, dans le Lelo, ya liwa ya Miraïs. Tu as vraiment la carte, ya liwa ya Miraïs, parce que dans liwa ya Miraïs, bah, analyse, et ça m'a tellement ébélé, bah, émission, peut ça m'a vraiment ébélé.
lelo Caterpillar aza na poso kota na liwate mira sa kufa ki pona nini en tout cas wana c'est le cas li mama likambo nga na ye nango lelo tozalaki bongo na ndaku ya mira yesa j'espère que bongo na sima na ndenge ba image ezoleka lolenge nini oyo baza bayaki kozwa biloko ya mira biloko na ndaku ya mira yesa bayaki kobuka ndako fungola to ko fungola ndako ya mira yesa nde toyebi. Et là je profite directement à saluer à mon boss, mon papa que j'aime bien, mon pasteur Michel Chako en direct États-Unis, mon papa que j'aime bien, en tout cas mon papa, mon pasteur Michel Chako. Donc mon boss, donc Yonyo surtout pour Nanga, de la part de La Rose et Caterpillar, bulldozer de la presse. En tout cas, saluer famille Mobimba, famille Chako surtout. Donc, il y a grâce à Mosako le Chako TV, na fait sociaux. Il y a moi qui te même la presse oyo et là vraiment ton jubilé oyo monana. Oyo batwa mutazolo ba ye moko. Oyo ba ke nako bomayo. Nako azi courage. Azi courage ya ko lobalanga. Qui a kobomanga, qui a komenonsenga, et chose grave, biso stoyebi même dans l'état. Oko kanga mutu photo te. Pe oba nako criminal yo, o nako yebi fe ke nako boma yo, ko yebi fe direct boye. Et ça te kabaluki na sima ya mutu palo ba non. Ya ko bon, crime moko ya boye ya fara. Naza na posa bino bandeko nanga. Ba appel na bino. Ba message na minota moye kota et ça ngabito meka partager. Pourquoi filmer nga? Pourquoi ça ba bomanga? Pona nini? Kaka po famille amira efe benga kinga na kende ko ba image ou bien nini? Mobile amira esa ndenga bomaki mira esa ndenge moko pe ala kinga arobomanga. En tout cas chose grave nga na kamwe na yebeka ke Papa Blanchard, tant que tu as kuna bisabilo tebe ke ba valise malongo ko bima biso to yebi. Tebe ke Papa Blanchard a bisabilo kwa kano ya kafukas. Pour mon ami na esa kufa pona moi mobali yo. En tout cas biso tout a regret. Tala niveau valise mbali. Tala niveau état mobali. Famille mira esa ba lela. Papa mira esa tindi ma message. Ye mobali banda moi sa kufa bana mira esa kufa atikala mona na te. Aye ko mona na ba katikati wana va kende Congo, va ko kende Congo, abanzi ko mona na moko koso monini. Neto kenaki na morgue ko misa corps ya mira esa Monsieur Blanchard Akimi. Depuis Akima Makunzi mira esa après 2 mois ndebo moni ba image oyo. Famille tango utaki Congo eye po batele misabatu baninga mso bavanda kina se po bafongola ndako ya mira esa lokwa yebika alona ki kindoki na ye na kati ya ndako ya mira esa ayebeka lot alona ki babiloko na ye faut tele ko récupérer yango salaki nini aye na famille na ye po ba ko biloko chose grave na famille na ye entre famille na famille ya mira esa bitumbe bandi bitumba contenu ya ni toye bate ya ye na bato ya na niveau ba bondi ya na niveau bato je sais pas Monsieur Blanchard oyo dans notre toye bate Monsieur Blanchard azan nani azan moto modèle nini abimela wapi ouais salut ah oui mbote OK mbote mama Karine Makese OK ah maman Karine Makese merci pour ndeko mira yesa alors OK maman Karine Makese non toto le bela likambu ya liwa ya mira yesa te toto le bela kama mama ya mira yesa te en trois likambu toto le bela awa eza likambu ya mobali ya mira yesa ko yakozwa biloko ya mira yesa na biloko na ye na ndako mira yesa dans ndenge jour ba ko fongola ndako mira yesa ndako ba fongola ndako mo wei ndenge oyo mobala yaki peliko nango mobala na ko mélanger biso ba ta presse précisément ngai Caterpillar mobala na ko filmer nga par rapport ya makambwana nde yango sujet auto zo lobela vraiment poto linga to yeba to beka ko partager ngona bino j'espère que bandeko ba yoka lingala te tango bozo yoka awa nazo loba na ye staza mi vinga pour que dice ça veut dire quoi et là ozo menacer ozo kanelanga pona nini
pour azo kane azo vinga ngande to bana portugais azo pesa nga vingança que yo baroboma yo barosalobo yo okomona nous c'est que en tout cas bon comprendre nga bato bebi portugais bon comprendre portugais on a lobby angwana ngala za makasa lingala na français donc portugais toto yo ko na Angola en tout cas bon comprendre kaka oye bimi angwana so na meki ko lobango bon par rapport ya bato yo bazo tala biso boyebi portugais te bakoyo kaka vingança boyebi bate vingança eza nini vingança eza azo menacer ngai do azo kanela ngai ke akosala nga mabe to kotinda bato basala nga mabe ah oui mbote papa Mike Mayindu obengi biso allô ah c'est parti en tout cas bobenga botinda message de bozotinda et comme ça la biso bien parce que tozana bino vraiment direct to meka ko partager les kamango lolenge nini to koyi ko sala ngo vraiment parce que tozo yeba te bo pesa ngana ba idée po na me to meka no ko saksa ba idée na bino na yeba nini na ko sala na mobali ya mira yesa nini na ko sala na famille ya mira yesa to na famille ya mobali ya mira yesa ah oui c'est s'il vous plaît. Mais c'est notre temps vraiment direct bobenga parce que erosa la biso kitoko pe efengo. Oui, allô? Réseau. Allô? S'il vous plaît maman, meka kolongwa mo musika ya TV hein. Potozo yo kayo telonga musika ya TV to pe longa musika ya téléphone. Tika ma distance muke poto yo kayo. Allô? En tout cas, vous comprenez biso parce que la raison est la raka bongo ba reste de biso ya Angola, to pe ya Afrique en tout cas, vous comprenez c'est la raka bongo. Allô? Allô? Oui. Mbote mama obengi biso wapi kombo na nani? Lingala mwa mobulu, nalobaka ni. Naza partir aux États-Unis, à Texas. On va partir aux États-Unis, kombo nani s'il vous plaît? Princesse. Ok, maman princesse. Ouais, par rapport à ma solo, todo sola. Ah, allô? Oui, allô maman princesse, todo yo kayo. Par rapport à ma solo, todo sola. Ah, il est maman princesse et Zanine. Bon, là, on a mis en lobate parce que on a choc dans toto kunda artiste amune na kata ya soit bisa Angola ou bien Congo. Ouais. Mais là ça artiste au biso to linga ki vraiment mingi. Mais là ça la biso dépasse tani. To banaki kwa ko lukate. Enda image, bon la pas photo ya mwana mobali yango oya pas bomeli biso artiste munene na kata Angola ou bien na kata Congo. OK. Yango kasi yango ko la image. En tout cas maman biso ba image na. OK. En tout cas maman princesse. Ouais. Auti déjà alors on va dire comme ils sont menacés là par journaliste avant ils sont comme vraiment menacés là par journaliste au juste à nani ou bien yene ga sana azo mimona ki akomi nani azo banga tu loi de azo ya pela na télé na ba image aba menacé ba akomi nani au juste donc na nga minga olobate en tout cas merci maman qui maman Prince. Allô? Oui, allô. Oui, maman princesse, merci vraiment, merci na idée na yo to pe merci na moko na yo ya ko bakisa na kati na biso. Yango ndongo le yo image ya papa mwaka yango na vraiment to tie wana ba image za wana to za direct ndenge bengi biso boye. Donc na bande comme ça pe na banda kwa tuka bo benga to solo la po ça la bien. Merci maman princesse, to ebité idée na ye vraiment ezanini. To ebité idée na ye ezanini. En tout cas, maman princesse, c'est parti. En tout cas, merci maman princesse. Bon, moi, benga. Et surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et chez les Aka Moko,
mosakoli chaque TV babi chaîne ezo pesa bino masolo ya kitoko ndenge bozo mona ka ezo kendele donc boyoki wapi maman princesse abengi so depuis les États-Unis en tout cas merci maman princesse bon continuer toujours ko benga biso to solo là pona makambu oyo tozo so ya mama ya liwa ya maman na biso to pe artiste na biso comédien Mirayesa ou aute ko tika biso na mboka ya Angola donc si j'ai l'habitude d'aka moko ya mobali na ye azokane la biso presse précisément akaneli carte pilar pona nini kaka ndenge banungu nungu etambola ki monde entier toyebi ke yende mutabomisa en tout cas c'est qui encore toyebi ke ye mutabomisa Mirayesa en tout cas m'appelle les kebele ba message ok je sais pas na ko répondre nani natika nani oui allô oui allô 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 oui Brian, God Jesus, mom is talking on the phone. Allô yes allô yes what's your name allô yes. Waouh, c'est parti. En tout cas, comme on anglais, s'il vous plaît, bandeko. Bon, pour que carte plat minou. Ba anglais, on a côté anglais, ça la carte plat, les gars minou minute. Aïe 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 aïe. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Allô, bonjour, maman. Oui, bonjour. Brian, mom is talking on the phone. Bonjour, maman. Comment on a maman? Brigitte, nous sommes partis à Londres. Hein? Ok, maman Brigitte va partir à Londres. Bonne nuit, maman Brigitte. Right. Allô, maman Brigitte. Waouh, réseau décevoir. Oui, maman Brigitte va partir à Londres, maman Brigitte. Olobi Nini. Allô, maman Brigitte. Toza vraiment na passe na motema vraiment. Allô, maman. Oui, maman. Allô. Oui, allô, maman Brigitte. En tout cas, maman, toza vraiment na passe na motema pour na artiste na biso maman Mirayesa vraiment. Mobali on a promeli biso Mirayesa yewana vraiment. Il le penza vraiment. Ndako ngo penza yango wana vraiment. Ba ko promeli biso actrice. Mom is talking on the phone, Brian. Mom is talking on the phone. Oh, maman, mto bomela biso pena Mirayesa yewana na ndako ngo penza yango wana mama. Vraiment nega bozo mona na TV donc. Yewana mto bomela biso. Siko ya menace lo nini yango. Donc maintenant ça en fait eza pour azobanga loi te azobanga na mboka na bino kuna loi eza te non loi eza nango c'est yo bando sala ka musala na n'est-ce pas oui c'est ça maman c'est ça vraiment yango kana no sala ka musala nga maman Brigitte mais to comprendre te subitement le messie a comme menacer nga ndebo moi na téléphone abi téléphone na ye abandi ko filmer nga andi ko loba de n'importe quoi. Donc, si vous avez un ganga wana na oloba na ye que azo menoncer ngai ki akosala nga mabe autinda batu ba bemangai. Donc yango monye loko e bangi singa pe na meki na bimisango na TV. Ya kanisi. Allô maman Brigitte. Aza pomba there is God. Nzamba hein maman. Ah. Allô? Oui, maman Brigitte, olobi nini? Allô? Maman Brigitte, olobi nini? En tout cas, maman, eza vraiment bien. Na biye zo ka God, nzamba zo mona iko. Ouais. Hein? Donc il est au kata makamte mais je suis en nzambe ezali. There is God, nzamba zo mona ye. Brian, mom is talking on the phone. Allô, maman? Oui, nazo yoka maman Brigitte. Waouh, maman Brigitte, c'est parti. En tout cas, quand on est battu, Nzambe azali kona c'est avemo na yo papa Mwanga.
En tout cas, azomona yo par rapport ya makambo yo ozo nengo zo menacer Caterpillar olobike osa Caterpillar mabe parce que Caterpillar ayaki okota makambo na bino jour bozo misabino na bino ya Miraesa Caterpillar elle était là pour azaba imonjoana a filmer yo surtout olinga kite elongina yo emonana. En tout cas, si je to va nango lelo eza ya menace ya mobile ya Miraesa contre Caterpillar. Donc, Miraesa ayaki ko biloko na ina ndaka Miraesa et il était aussi première personne à menacer Caterpillar. Papa ya Miraesa pe atindaki ma message na ye comme il faut le lenge sengelaki parce que yazaki mobali oyo akundaki Miraesa te atikali ko participer na matanga ya Miraesa atikali ko sala eloko moko te na matanga ya Miraesa mais ala muto ya liboso to babike ba ko misa biloko ya Miraesa aye ko contre ya po na famille na ye pa misa biloko ya Miraesa ato aye ko misa biloko ya Miraesa pona nini kaka banda Miraesa ya akufaki azalaki te en tout cas bon comprendre basi ba question boko to ko partager na bino bien. Pona nini kaka, ouais s'il vous plaît. Pona nini kaka banda Miraesa kufa amonana te. Mais ayeko monana kaka jour yo ba mi ka Miraesa. Ba mi biloko na ndako. Idée na premier gars. En tout cas, ba appelle les autres à trop. En tout cas, nous sommes là. OK, qui encore? Oui, allô? Allô? Allô, fille? Vamos aí, Jacob. Ya, obrigada. Com quem falo, faz favor? Aqui fala Maza Congo. No Maza Congo? Fala Bulamata. O senhor pode falar o teu nome, faz favor? Pode falar o teu nome, faz favor? Alô? O teu nome, faz favor? Fala Bulamata. Diga. Bulamatadi. Ah, Bulamatadi. Bulamatadi não fala lingala, s'il vous plaît. Lobaka lingala, maman. Ah, merci Bulamatadi. Le col lobaka lingala. En tout cas, tu me partager na lingala parce que bateau bazali banda, ba me comprendre le langage moins un peu facile par rapport à Makambo. Allô, papa Bulamatadi. Maman, siko tolobake mutu alinga. Allô, ozoka. Nazoyoka papa Bulamatadi. Siko tolobake mutu alingaki ya kumisa les artistes any comédien eza la tagi chapeau noir elle tamaluku ne ya ye wana pena mtabomisa ki abomisi comédien na biso Miraesa elle tamaluku karali no foi prêtre non bakangaki ete parce que akimaki vraiment amonana kite donc omonana na ye aye komona ka jour oyo bayaki obisa biloko ya Miraesa na ndako nde mokolo ya monana ki po amonani te bana Miraesa kufa m'appelle monsieur Zoko en tout cas bon comprendre vite papa Bulamatadi lobela biso na lingala s'il vous plaît par rapport à baninga pe bazali banda ba comprendre langue nini tozoloba parce que so toloba ka portugais ah allô lingala izo mbiyaka mwa muke na koloba yango bien te nayebi ke koloba yango bien te mais oui bon problème teleba kaka na portugais comme ça ngala koloba na bango na komeka ko traduire mwa muke na lingala mpona bandeko baza libanda allô papa Bulamatadi allo akeli ga jota kamia sabra ke eli tafika maluku ne ah yango skelo tozoloba koyeba te so komi liboma par rapport ba malobo famille Miraesa balobaki oui yango tozoloba toyebi te soka komi liboma par rapport maloba bande kwa Miraesa balobaki tozoyeba te do akomi ko menacer nga ka boye abiki robomanga ausanga mabe na mboko angola donc toyebi te donc lelo soki likambo ekomeli ngai Caterpillar eza grâce ela pona ye papa mwanga oyo azolaka nga liwa allo papa Bulamatadi yango na likambo ngo tozoloba en tout cas soki bokosala ngo mpe vinga sona mpona nga
Donc, ceux qui vont ça, la peu bientôt éviter. Peut-être qu'il y a que l'État zate, ton justice zate na ndenge Angola awa to éviter. Au niveau avec qui déjà mis en soana, to éviter n'enga zo mis en sanga na to éviter ceux qui to ok na ndenge ni. Alors, dans Congo, tout simplement, elle est fort dans le Congo. Tous les pistes dans le Congo, ça bien si. Tu dois comprendre que tu as. Est-ce qu'il y a Beli Libomote, maman? En tout cas, tu as évité ce que Beli Libomote. Allô? Oui, allô, maman, papa n'a pas yoka. Allô? Maman, tu penses que tu vas attaquer les cachets? Allô? Oui, papa Mboula Matadi, merci, papa Mboula Matadi. Papa Mboula Matadi te comprendre, bah, souci la bino. Donc, bah, tout des primes à Congo, bah, tu vas benga. Oui, papa Mboula, bah, appelle les belles au côté, papa Mboula Matadi. Bon, comprendre, bon, t'as le niveau, même à angolais. Azo la combat mira esa. Azo ba angolais, bazo lela. Par rapport à mon bali naye. En tout cas, mesdames et messieurs, continuez d'abonner-vous sur notre chaîne. Chaîne Yaka Moko Mosakoli Chako TV. Bon, en tout cas, n'avons pas posté à j'aime Nabino, n'avons pas posté à message Nabino, n'avons pas posté à en tout cas, oui. Hey, anglais, bon, Kangaminou, s'il vous plaît, anglais. You go to, bon, comprenez, anglais, au côté. Bon, comme elle a un message en français, s'il vous plaît, mais quand répondre, parce que anglais, vraiment, ben, de kolanga, bon, en anglais. Ok. Oh, Nico Kai, formateur de boss. Oui, salut Nico Kai. Ok. En tout cas, bon, comme il y a un message parce que TV est radio, TV est vidéo, et ça temps, et ça ngonga. Donc, tu as presque une fin, il y a émission na biso, tu peux faire, il y a ma solo na biso, il y a mon konalelo. Merci à Bagnon surtout Bazala qui branché sur notre chaîne. Merci à l'appel, ma message na Bagnon surtout. Ah merci à Pablo Kin, le grand déclarant la Catalonda. Nico Kai, formateur de boss. Merci encore. Et merci à Patrick Patron. On dirait que Paris donc il y a eu un mot. Bobenga, Boloba par rapport au sujet autopécie. Par rapport à ma loba ya mobile mira esa ba vidéo au bolanda bino mo bo ndenge ndi bizali bande bandelitis kwa moto ala ina posa mon elonya mobile mira esa yewana papa Blanchard Mwanga donc carte plaque ne ko lukela bino epona la sabino ye ngala tseke kana ola tseka na public bato ba luka ye ba comprendre bisika nini oye azali to aza wapi to akufa to azaka en vie donc Blanchard Mwanga azaka en vie azana kati Angola pe azo continuer toujours na ko menacer na ba menace na ye donc na sengi kaka na bandeko ba libanda ba ba zape na kati Angola ndeto to yamba pe na Angola pe ba message ba Angola en tout cas bo aider biso na lisolo oyo ba message na bino e fa biso bien ba appel na bino e fa biso bien pona ye ba pe ninyo na ko sala par ponga na tsato sali bo pona na posa ba idée boss tunganga na idée na moni pas fa kimela te tellement que na muto a TV il faut na kima na ngoka na TV po boss tunganga en tout cas boss na te bo komelanga ba message on ne bazo benga en tout cas temps c'est temps s'il vous plaît moi na ya message soutien parce que ngongesi ebelemi bo komaka ba message to son message ah oui mais ah ba donc tellement na mo la bozo ko te belé boza tellement belé ngonga eza soutien Boko makaba message, botika ba message voilà. Surtout, bon ça la tête, bon abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Mosakoli Chako TV chaîne yaka moko. Oyo ezo pesa masolo ya kitoko boneti makamba boy. Faut yaka la Mosakoli Chako TV. Ouais, merci à Montréal des Game Ngoma et pourquoi pas cordon de moi, mon cordon. Ah, Georges Chimba, Miss Gail. Donc, merci à trop. Et merci à mon boss, mon papa, mon pasteur, Michel Chako TV. Donc, mon papa, mon boss, mon pasteur, Michel Chako, en direct au Canada. Donc, Bambo Tebele, la famille Chako Mobimba. Et pourquoi pas Preciosa, Yangoyo, et pourquoi pas Batunio, surtout au Balingara. Carte Pilar et pourquoi pas Awabiso Yabino Yangoyo. Awabiso surtout Yabino Yangoyo. Continuez d'abonner-vous sur notre chaîne. Donc, chaîne Yakamoko Mosakoli Chako TV. Et monsieur Yabino Bolingara Mingi na Kombo ya
faits sociaux. On est là à la prochaine. Bisous, bye.